La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Shikito aleki na émission, Shikito nasi boye ba Shikito bino nyonso bato bolanda biso. Nasi mutu maka ko bunga Shikito azate. Toyebi Shikito biso nyonso Shikito mukala Jérémie. Shikito garçon wa sala théâtre mais théâtre boyela nango ye ka ndenge zalara. Atikala na mukala Jérémie Shikito wa memelaka Jérémie sac. Shikito wa simbelaka Jérémie ba téléphone. Nasi bato bele awa obo landa biso boyebi Shikito. Shikito tika Kevin Sydney tika via Bellevue tika via Baninga. Mamae 2024 Gavker to yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Nasir na sela bino émission moko na lobela Kevin Sydney na lobela ki ba propos na ye na lobela ki exaucer to benga exaucer papa munoko na lobela ki ndenge abebana na Jérémie Chabani na lobela ki ndenge Kevin Sydney abebana na Jérémie Chabani na lobela ki ndenge Cardozo Mille Esprit pe abebana na Jérémie Chabani. Na tela ibino ba video moko nasi na tela ibino ngo ba video moko bolandaki lolenge nini oyo exaucer papa munoko abandaki koloba bandaki kopesa ba point de vue na ye. Mais lelo soki bata Jérémie boyo finga exaucer wana boka musanga so bozwaka ba parti ya kokata kata ba parti o batu ba kati po boyo finga exaucer boka musanga pi bo excuser nga na benga bino bo mitema mabe. Pour exaucer kutu ameka ki kokote la Jérémie na ba propos na ye. En réalité na o Jérémie asala moi mobali wana koke même pas ko yo kote la Jérémie na réseaux sociaux. Mais aye kokote la Jérémie aye koloba malamu pona Jérémie. Mais likono nkombo katika ba parti wa mikie yango nde bobimisi po bofinga Shikito. Koloba mamba Bellevue Shikito koloba mamba Bellevue na lichiote. Koloba mamba Bellevue. Bino bo ba comédien bopona boza kimukala bopona kimukala ya muninga na bino comédien. Opona kimukala ya mwa mobali ya muninga no mwa mobali wa bundi vi o ayena sima na bino na mamba maboke. Ayena sima na bino na mamba maboke bundi po akome sika za. Alors bino boyena sima ya Jérémie mais boko kata kosangisa 10 personnes te osala ne fils kata gagi ne fils ke gagi o yebanaka nango te yebanaka be épisode te oko kate kolobela Jérémie nani Bellevue te
shiki tokolobelaka Belvi te. Yo za mutu koloba mamba Belvi te. Koyo loba mamba elamba te. Ke mamba Belvi okutu elamba Deborah lataki parce que ceci cela shiki tokolobela yango te. Surtout yo makambuno eza ebele. Makambuno pena eza ebele. Na mondi na bino maboke wana. Na mondi na bino ba théâtre nde bosala ba théâtre na bino nde bosala ba maboke. O contribuer neti na nini? Neti na nini? Shiki to contribuer neti na nini? Neti pe na nini pe batie pe na théâtre pe na o shiki to asali boye batu pe balengi batali pe bakamwe ndeti théâtre nini? O ba otia shiki to a incarner yango pe kitoko. Po même na bagagi bosalaka na wana na Jérémie, même na bagagi osala elo amalunga te. Même na bagagi sito bito keto zonga, même na bagagi shiki to sala elo amalunga te. Shiki to sala elo amalunga te. Est-ce que shimutilo kwa shiki to pe oko telema po telemi pe na TV, okepe osala émission na TV po yo lobela Belvi. Jérémie muto tinda bino tondeni. Pour mutulo kwa shikito oza même pas na lisapia Belvi. Même pas. Wa musika. Na Belvi wa musika. Et na batusu to ba beta masola ba comédien. To ba beta pe masola ba comédien o pe ba incarna ba rôle na bango boyate. Boyate. Ba comédien bele ba comédien gag. Ba comédien ebele sans blague. Ba comédien ebele to ebi bino na réseaux sociaux ba comédien gag. Ba comédien ba gag. Ba comédien ba théâtre te pena épisode par épisode boko kangote. Épisode par épisode ba peso ndaku par ndaku yaya oko kangote. Oko kangote bonzi melanga ke ba comédien ba gag. Alors, ceux qui moutent à comédien gag, on a droit à quoi qu'on fait un comédien ou à jouer à peine pièce, si peine jouer théâtre boy, aïe peut soit jouer, on a droit on a té, on a musique. On a droit on a té. Yo koya ko finga té. Yo koya ko lobela mamba théâtre té, po yo sala théâtre té. Yo sala théâtre té. Bandoro na otse la bino vidéo wana bolanda, na otse la bino vidéo wana. Et ça lobby Jérémie a job inspiration pa na ye. Oui, c'est vrai. Pour ni bino bokomanya soka sila. Jérémie mon ka loba kazala ka inspiré par sila. Inspiration nini ya Jérémie ou te pas sila. Est-ce que façon sila jouaka et ça façon Jérémie a jouaka. Ah boloba pe vérité ko. Boloba pe vérité pourquoi bolinga pe ko flatter ka po flatter ka sila ngo. Bo sala ngo ka po flatter ka sila on po bima mutu malamu. Pour le pape vérité. Bo sala bongo po ani po la bo flatter sila. Ndengwande bo kosa ka yeke inspiration Jérémie ou te pas inspiration Jérémie azana ngo ou te pas na wana bo lukuta. Wana bo lukuta. Wana pena bo lukuta. Po Jérémie jouaka ata donc ata mkiete lo kwa sila. Sko inspiration ou te pas sila ndeni. Po Jérémie joua d'elle ou quoi si la té. Parce que bon n'a pas bon le côté inspiration, on peut ça que inspiration combo, que a joua ka inspiration na ou tabo. Non. On a besoin sur les réseaux sociaux to boyango. To boyango. Moi na batalobi bien. Inspiration Jérémie azanango, azwango epa na ye. Yo shikito sko za Jérémie te. Oye obandi kolobela yango. Et so sa lobaki bien ke eza na bagag ba ide mususu Jérémie asala bagag azwango epa na ye. Atsunie ba solo alobi bien bazaki ko solo bazaki ba pire. Bazaki ba pire. Jérémie nda mesana nde ko beba na kana batu nyoso. Ne bazaka ba pire ne exaucé. Bakabola ba matière ensemble. Bakabola ba vidéo que ote nini more bimigag to sala bakabola ngo ensemble. Mwana batalobi bien que apesa Jérémie ba idée ebele. Même bagag ebele Jérémie asala ye mutakomango. Mwana batalobi bien.
alobi bi esko yo zo ya ko boya yo mutala ozalaki tango Jérémie bande ko kejo ba tango bande ko kende kuna ba komele ba gag yo zalaki pour nini bolinga vérité te pona nini bolingi vérité te soki mutu alobi na bino vérité komi ya kofinga pona nini bacomédien bolingi vérité te mutu soki alobi vérité bokomi kofinga ye mutu soki aye na vérité mwa boye na réseau sociaux ye nde bokomi kofinga po ani Jérémie ye moko aleki na émission te balobelaki yo te sikito balobela Jérémie exaucé lobe pour na Jérémie. Mais comme bino bokoma bami kala ya Jérémie. Balobi pour na Jérémie mais yo siko bimi oye siko kokoko na ye ko recadrer yo. Na ye ko lobela ye. Exaucé na ye ko batinji yo. Na tinji yo. Jérémie atinji yo. Exaucé à cosité, ce otali exaucé, otali façon exaucé à jouaka, et sa façon Jérémie à jouaka. Moi nana zala neka inonsa ba yiba ende makolo ayeba te. Moi nana exaucé wana ba yiba ye makolo. Jérémie a yiba ye makolo pe inspiration na ye nyonso yango Jérémie a joua. Kombo ya exaucé papa munoko ebi pourquoi ba pesa ka exaucé papa munoko po azaki mangala lokwaje yenda katela kabatu mangala Jérémie azwa idée na ye Jérémie ayiba ye makolo ba yiba nde exaucé makolo réseaux sociaux mobimbe yebi siko Jérémie comment ko bata manasima kombo asila ke ote ba inspiration nanga na jongo epa sila na zwaka nga joie Jérémie a joie lokwa sila te a joie ka loko l'exaucé. Cela veut dire que exaucé a cosité botika mwana batu siki to tika ba émission na kombo mwana batu yo ne exaucé boza age moko te makambo exaucé wana alobi makambo eza clair et net net. Jérémie a yiba ba idée na ebele. Alobi yango ke apesa Jérémie ba idée pe belé. Bolingi asani. Aya loba na émission te. Moi nana loba ki très bien. Attends na bordir te ke o abeteli Jérémie bordir. Non. D'abord, abandana ko reconnaître non ki yaya o Jérémie azapo na ye. Abandana ko reconnaître non bien fait ya Jérémie po na ye. Peut-être bien le temps boka bona na Jérémie boko zalaka reconnaissante. Msu bino temps boka bona na Jérémie ngo lelo botika lozala reconnaissante na eloko moko te. Mais moi nana zaki reconnaissant azapena reconnaissant alobi bola moi Jérémie. Et puis to komi na point o baloba ki likambo ke ba yiba ye makolo ye moko alobi bien nanzo makolo na nga mona kabela ya yibanga te babeba na point ni boke tout na Jérémie babeba na nina exaucé poani boke tout na Jérémie babeba na Cardozo poani boke tout na Jérémie na Kevin Sidney babeba na poani ne yenga babeba na poani. Na mimika bongo courir les kassou bien te vraiment poani. À un moment donné botu nana. Ye mutu moko batu nyonso ba mabe e alo kwa sila. Ye mutu moko me batu tu ba mabe batu to ya théâtre ba entourage nyonso ba mabe. E mo pe balobi na Jérémie bo vandi pe kimia bo ka pe soni. E mo pena bat internet ba yebwe balobi na Jérémie et senga pe bino bovandi kimia boyo kipe na soni boyo ka soni likola ba mbongo ba pesa bino boteka kibokonzi likola ba mbongo ba pesa bino boteka nyonso boteka kibokonzi bokoma koya ko swanela ka Jérémie bokoma koya ko defandaka doso mutu moka sali émission boye ale Jérémie atindi okende leka na émission loba boye yo po bengi journaliste na za posa na ya na émission na ya koloba oyo ba otambusa bino lokwa ba mbwa bo tambolisama boboma carrière na bino boboma nyonso tout ça à cause de l'argent.
Lobby vidéo moko est circulé na TV, na TikTok. Natali vidéo moko est circulé na TikTok ezaki anniversaire à Jérémy. Natali nenge papa ala aketele mana coin. Bana mikie na bana mikie kaka bazo sepela na bango. Moto azaki mukoloka papa ala aketele mana mwa coin moko bazo tala na musi na binzambe nanga. Ezaka nini bato baotiaka baninga na kisi to ezaka normal. À un moment donné to lobelango nano botiaka baninga na kisi po baninga bakoma bazoba na bino, botiaka baninga na kisi po baninga bakoma ka nyonso bino, to ezaka normal. Je comprends pas. Na ebite ezaka normal to botia bato na kisi. À un moment donné, à un moment donné, to kamwa. Et comme au kamousa, nako bangi, c'est ça la peur, et bangi sa biso. Natali papa la telemika na kwango abimisi telefone azo filmer kana musika nga mono bingo ya o papa la za pene sengote sika telemi. Mais comme ana na choite fois telemakaka. Mais ça montre que ana ene sengote. Mais ana choite. Ana choite. Bozaka lelo makambu lobi makambu. Lelo makambu lobi makambu. So mo likambo si nango moto epela ki ekufi na réseaux sociaux bino bobimi boya ko pelisa. So mo ni moto epela ki moto rekomi ko kufa bino bo sepete bobite. Jamais moto eko kufa bo photo ya to pelisango. Bino boye bo pelisa neti shikito makamba Bellevue yo lobelango ndeni. Mamba Bellevue olobelango ndeni. Bellevue asalaki publicité po bilambe te kama alenanyo yo ye Deborah eko sombe lamba teki. Natiela bino video ya Deborah. Ndanda kumisa Bellevue. Natiela bino video ya Deborah ndanda kumisa Bellevue. Lelo soki Deborah akoma komilinga amisala amikota pe rando na Bellevue po ye bakoti rando te. Ye ata na point ya Bellevue, ata point to point ezate ya Bellevue. Mais ye moko na ki ye moko bande ko linga komisala, aluka yebana, asali sali ba video na bilambe beba na ba maquillage bela yeba nite. Habite na kota ka komba Bellevue, poso na kochi komba Bellevue, tango changa ka wo match wo. Ndaluka ka kota komba Bellevue. Deborah luka ka kota komba Bellevue po batia ka. Po bataye kapwas atale masala succès. Deborah kokana na Bellevue na nini. O shikito eko loba. Asala ki publicité pona batu ba lata. Yango Bellevue akende ko sombe lamba. Na yango Deborah pa kende ka sombe lamba lati. Boa mitema mabe. Boa mitema mabe. Nazela ka ko beba na ya bino na Jérémy. Surtout shikito. Kando simbe la Jérémy ba téléphone. Yo comédien. Au Kangame la comédien muningano que 35 ans Jérémy a 35 ans. Jérémy a ucho koksa 35 ans moi 90. A moi mukie boa mikolo. Metande botingama moi mukie o aye maboke sika. Moi mukie o abandi carrière na sima na bino ba mbia kama boke. Mais boala nelote. Boala nelote. Mouta lobi na bien que boza na tshela bino na vidéo wana bande konanga bonjour bonsoir mbote sika no so bozala en tout cas partagez la vidéo ou partagez na WhatsApp, partagez na Facebook, partagez na Messenger, partagez la vraiment vidéo autant vous s'abonner, activer cloche à notification pour que prochainement au raté bablo nyonso o yebando leka. Alors bozala na tshela bino na vidéo ngo bolanda Jérémy, ça s'inspirait pas dans comme la bandeau du bosso. Depuis Kala, elle Jérémy chemin le bara. Jérémy, ça s'inspirait pas dans comme la bandeau du bosso. Depuis Kala, elle Jérémy chemin le bara. Sous inspiration des aracines du salon. Azwa, il est pas exaucé. Si Jérémy. Quoi le n'était. Comprends les wallet le biso. Wallet le biso le maro mingi. Yeba ne ma loba. Jérémy chemin dans mingo ta grand frère na yo. Comprends c'est pas mon utilisant ma bé. Nemso awa. Débat au fond on là les nemso on a vu ça parler. Après mon a parlé. Tout ça débat a été
elle est pas dans mon ma bé il a conseil il parle de la télévision mais en salle qui Lucien Lamba l'équipe de Deborah a semé Lamba à l'ati elle a dit que mais à salle qui sait bien gros il a mis Camille ça va dire go so yo pêche mais ça au titre so c'est pour ça on bien Nabi tant déjà va pêcher mutu alors bien maison les bien maman roboyer atablement c'est blamba wana so me deux personnes na YouTube na TikTok à la tango c'est que faut mettre maman ben beaucoup assez musala bien o était ici bilamba plaisir les alara asomba ma voiture à la sabatu na réseau pas tout le monde qui fait des matalana sur les réseaux sociaux fallait pour passer à ce niveau filmer bon Jérémy Chabani à ce mutu quoi filmer pour anini oh et pour nous on se fait un bon on a allez mon équipe même la loi matalana on est bossa matalana j'ai ma sala matalana matalana on zoraté oh so à ce matalana on zoraté malgré conseil à la télévision il ba o loba c'est mutuka matalana ya mutuka papa Diego fallait papa attends vous voiture na attends ça me vivre au gouvernement ville bien payé c'était ma souté fallait papa se mettre là-bas à sa vidéo boye fallait papa te me catch pour filmer boye na yebinda kwanganga te jamais jamais l'autre tant que vous allez ignorant il y a musala ndegonaye o uta musika ba uta na badinsi ba uta partout sur le baboué et comme ça qu'est-ce que c'est dinda wanga mais bisi ça vous en avez tu as besoin de faire ensemble bato ba yebi que Jérémy Chabani est musulman comprenez maman est musulmane yemo est musulman ba famille musulman comprenez maintenant il est catholique mais les lois doivent battre je pas frère et pas nani frère vous avez frère na baninga ikolo banyeshiki vike plus en geste policier bon on a des bayaka bazana na Jérémy Chabani comme vous en vrai babi nous dans vrai donc le gabon on est sur sa carte nani carte dans un frère non Moni dozo à vrai. Moi j'aime c'est quelqu'un aux à vrai. Donc dozo à vrai. Dozo à vrai. Et non, on a mon bébé. On a le groupe. Côté Banayo, de vos ma groupe, ne vous travaillez 2026 qui t'a mis Togo Tango déjà, ne vous travaillez. On a une émission, nous on a une distraction. Trop d'émissions, ils ont perdu mon bébé. Comprends? Mon doigt dans le silence, laisse là mon bébé. Et bon, j'ai mis beaucoup de sous. Ce qu'on va faire avec moi, j'ai manqué la place soit Zaki. Oui, Zalaka, oui, Zalaka. Tant que au jour, même mon petit boy, mon temps voyage, ah, des gars, ils se disent que ça, mais de jouer Dio qui toque. Donc, ils Zalaka. Mais, la question, il y a une question, il y a une cotation de surveillance. Nasir bande onanga bolandi video wana mwana batalobi na mabete alobi ni kama mutuka mutunso asoma mutuka na asali matalana epi na mutunso pa asoma mutuka na asali ne matalana te mutu na ndenge na na mutunso alinga matalana na vie mais mutunso pa linga ne matalana te na mutunso ko kesika mo ya danger ya grave ake pena place mo boya grave place mo pena ko sala mo ba selfie mais asali na ba selfie te mais ana batu mo pelo ko banga bo so na kenange sika fo na filmer pe na bomba video po na ngamo kote na poster na bombi video po na ngamo kote mais ana mutu muso ko kende pe boy a filmer bona e ko poster to sabiso so ndenge mo kote mwana batalobi na eke mutu muso ko so mpe mutu ka poster mais mutu muso pa ko so mpe mutu ka poster te nde sika bino bo kotisela ngo boye ko loba bele est-ce que mutu ka Jérémy et somba vie à exaucer peut-être et somba ba vie na bino batu bo li komitika bino batu bo mitiki bino batu bo mikuwe ici na maboko ya Jérémy bino batu bo sopi boule na maboko ya Jérémy muso somba bino
Mais somba baninga te. Et somba baninga te. Shikito nani, shikito. Mwana na yo kolobela nani. Et Joseph papa munoko wana ana groupe nae. Asangisa batu basali maboke. Asangisa batu basali maboke. Bagage bele bosale pa Jérémie. Ezala ba ide na ya kosite. Bagage bele bosale pa Jérémie. Oh yé pas zana kati. Ezala na ba ide na ye. Ezala na ba ide a Jérémie. Peut-être bino bo kanisa. Ezala na ba ide a Jérémie. Ezala pe na ba ide na ye. Babande ko partager ba ide ensemble. Bazwaka temps ba partager un peu ba idée na bango. Donc pour vous dire que bazalaka ensemble. Ce que yo soya ko démentir on det nandeni. Tant ya pesa Jérémie matière yo zala. Tant ya pesa Jérémie ba vidéo asala yo zala. Yo zala. Est-ce que yo ko komata gaga 10 minutes? Yo ko komata gaga 15 minutes? Ba comédie belé tout le monde a ka ba comédie mais na musala zéro. Bima na vie à belle vie. Bima na vie à belle vie. Bima na vie à bella. Belle vie on peut beaucoup monter à combo na ka boye. Mutu mo pena yo mo pe place au vendre le bi. Nga pa na tema na belle vie te. Mais quand on koka ya réseaux sociaux pour na luka visibilité oyo bandi pe ko loba ye belle vie wana ye belle vie on muninga si belle vie na ozo en charge na liboto no pas yo pas en charge boutique kombo belle vie boutique e pa pema bozo na mususu bozo na famille tumba nde bozo ka famille tumba boutique belle vie pema shikito tika belle vie Chikito tala sala bilan ya carrière na yo osali nini? Ba comédien rando, bosa bilan ya carrière na bino. Devoir eza sala bilan ya carrière na yo na 2025 nyo sorti tot quelqu'un na 1 mois pour si là. Osali nini? Tant que comédien, papa ibutu kota to mona yo. Tant que comédien, bilan ya ne oyo osali nini? Osalini na vie. Mais bozaka na mitema mabe ya ko insulter les gens. Bozaka na mitema mabe ya ko finga, ya ko lobaka mabe pona batu. Façon bozo botiaka eni ya batu na mitema na bino. So ezaki façon boluka ka vie po bo avancer. Il ngoza bien. Façon boyaka ko finga batu na réseaux sociaux. So bolukela ngo vie po bo avancer. Et elle aura bien. Bilan 0-0 na 2025. Mais yo on a ko finga belle vie. Webi combien de films belle vie a sali na ne o kaka. Yo bilan 0 ata film mo o sali ata loko mo ko sombite. Ata o mwani o sombite bébé. Ata o mwani ezate. Bilan 0-0. Mais ko finga ndo tondi si poche ya vie na yo. Botika belle vie kimia. Film aye sukute silaka. Poani ko zang sa belle vie kimia zo silate. Botika belle vie kimia. Shikito za mobali. Za mobalo alata pena, alati pena pantalon ko za mobalo alata liputa te. C'est ridicule. Jérémie na mon côté. Foboya olobela kae. Et à Sony. En tout cas, merci la famille. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Partagez sur Facebook, partagez sur WhatsApp, partagez sur Messenger. Et quand vous abonnez, activez la cloche de notification. Merci pour le loto suki. Merci.
La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.